Bonjour la famille, mbote bandeko nyoso o bulandara Ursule Botelwa TV, mbote na bino esika nyoso oyo e zoami bino. Bandeko nanga lelo te ko solola likambu ya papa na biso Weranson Yangiama de la Forêt. Boyebi ke Ursule Botelwa TV azara toujours wana pona kolobela likambu o etali papa na biso Yangiama le roi de la forêt. Alors yango vraiment toye kolobela liboso na bino. Bomoni déjà affiche o na tie mupandi yango nde toye kolobela po tozoyoka mabele emela mai, toyoka zambe epela, toyoka bato bakoloba loba pona likambu ya papa na biso Weranson Yangiama de la forêt. Alors lelo tozala vraiment mukuse toye ko umela te liboso na bino. Toko umela te tozala vraiment mukuse nazotala déjà air donc na ko umela liboso na bino te. Tokolobela kaka trois choses. Si to poussani liboso na bino ezaka ka poto lobela trois choses oyo vraiment ememi biso awa to ya kolobela pona likambo etali concert ya papa na biso Weranson Yangiama de la Forêt. Alors bandeko tout bolingara Ursule Botelwa TV pe alingara bino kaka lolenge bino bo ilinga kaye na pesi bino mbote na kombo na Yesu kaka nde na lubara na bino bonjour bonsoir yango edependaka vraiment na ero kolanda biso donc na ero kolanda Ursule Botelwa TV ndoko yeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir. Alors na pesi bino bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Mbote na papa na biso Putu Mashalaba, mbote na mama na biso Linda Bukulu, mbote na mama na biso Princesse Alegria, mbote na bafani tout, ya papa na biso Weranson Yangiama de la Forêt, mbote na Madeleine Akeita, mbote na yo ici ozali donc bayanga. Bato tout bolingara Ursule Botelwa TV, bana wenge tout ba oyo tolingana toyebi ke bana wenge bomoko toujours to soutenir papa na biso Weranson na concert oyo e ozala malamu mingi. Alors bandeko bolingara biso mbote sika bozali soki zamba no liboso kotina Ursule Botelwa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. Partagez biso na Facebook, partagez biso na Messenger, partagez sur na WhatsApp, tindela baninga lien, meka ko partager vraiment partout et pas yoapi o lien o ekokomela bande ko mususu ba yebana kotala eloko nini o Ursule Botelwa TV amemeli bino na mokolo ya lelo. Alors partagez biso vraiment partout, nzamba lola ako pambola bino. Ndeko zo la lien na biso, ndeko zo koya na lien na biso tango koti, tango zo s'abonner ko bosa na te activer cloche ya notification. Activer cloche de notification pour yango eko sunga yo prochainement tango Ursule Botelwa TV akoya na ba analyse na ye tango activer déjà cloche de notification et osunga prochainement oyeba na komona biso esika nyonso oyo to okozala esika nyonso okozala soki déjà o activer ki cloche de notification oyeba na komona biso directement pe okokota oyeba tuzolobela nini. Likambo nazolobela eza par rapport ya concert au papa na biso Weranson a lancé eza le 15 février 2025. Bozela natangela bino vraiment papier wana très bien. Lelo papa Yangiama afingami ba commentaire ezebe na tele bino papier en mupandi en tout cas ba commentaire eza ebele na affiche oyo Weranson atie na page na ye. Alobi concert na ye eza le 15 février 2025. Donc, l'année où toujours quand tu habites à décembre, eza année ya suka,
Autres 6 décembre. Alors, en 2025, Weranson a un concert. Weranson a publié boye page ne yango. So bon na papier na bien te. Page ne yango Weranson. Na page ya papa na biso Weranson a commis na anglais na français. Na zo expliquer bino likambo bientôt yeba. Bato ba ye ko finga. Elo nini we pousser bango. Baya olobela Weranson de la forêt pour nga ebisa bino toujours bomoni Weranson ata sali 20 ans abeta concerté mukolo ya otia concert batu ba okota ka ebele po aza Weranson yangi ama le roi de la forêt na lobela ngo awa so na yo loba batu musuba ya ka ofinga o yo kutu o na Weranson yo mona ngana oloba o ngana omona o esalimaka Weranson soki abeta oto mona tanga beta na matadi nani andimaki ke Weranson akoko tondisa matadi na yela bino babilili na yela bino ba image awa na Ursil Botelwa TV mutu to andimaka te ke Weranson akoko ko tondisa matadi ezaki inonde matadi full matadi plein à craquer batu bandimaka te mais nini concert wana o Weranson abeta na matadi tozala na bino awa na internet botikala omona teke asa elango ba publicité asa elango ba propagande abanda ko lobela yango to mona esika lobela yango te to mona ta esika moko te o Weranson lobela o Weranson tambusa ki ba affiche partout ke na so beta na matadi na osala boy to mona ka te ba propaganda makasi ezalaka te mais matadi etonda ka bazaka na ba comédie bazaka na besobe bakenda na beyenga ba comédie na biso yenga ba décor to moni nde batondisa ki plein asala ki ba propagande te ke asala ba propagande bo excusenga ke asala ba propagande aya loba asala ki ba propagande te mais ezala ki full ezalaki plein pour dire que Weranson azal yangi amalero do yende ngazali le roi de la forêt a mutu moko o esi alona na musique ba Weranson ba batu moko ba lona déjà ba vie na bango na musique ba lona déjà donc ata obeta na été ata sa mikolo vela obeta te tango obeta boyoka ka pouf mbala moko ya munene kwei bomona ka mbala moko ya munene kwei bomona ka mbala moko ya munene kwei. Alors papa biso Weranson akomaki na anglais boye boseki bofingi eza ndenge akomaki akomi na français akomi na anglais pourquoi ana bafani mususu o bayebika anglais ana bafani mususu ya ba anglophone ana bafani mususu ya ba anglophone alors pour faciliter tout le monde yango bomoni akomaki na français akomi na anglais ayebi ke ba anglophone ba otanga ba francophone pe ba otanga même ba lingalaphone ba otanga akomi boye. Les grands rendez-vous de 2025 restent un seul. Aye akomi lady and gentlemen, it is December, you made it all the way to the end of year with your family, friend, and colleague. See you all 15 February 2025. Alobi boye, madame et messieurs, décembre, donc alobi you made all the way de décembre, tout ça qui na logwa nzela moulaï, banda janvier, décembre, alors tout monani sikoyo, le 15 février 2025. Yangwana Weranson akomaki akomi na français akomi na anglais et puis atie place nini bato bakoki kosomba ticket. See you all 15 February 2025 Arena Grand Paris. Donc azana concert na Arena na Grand Paris ndeko bato bo finga musuku tizakutata bato bozata na ticket akoma pototi bato bofinga musukutu ata avion o matate sko kandaka kuyoka po concert wera tina poto olingaki participer na yo mais comme monike eza na poto oyesiko na sa mafinga oye na ndenga baje po oya ofinga le yangi ya malheureux de la forêt bomona concert wana wera osala Bercy bomona concert wana wera otondisa bato
bomonika concert owera tie na Grand Paris wana bomona aotondisa bato na arena wana soki tu bafere babeta arena bongo wera son na critiquer fere te pona boboya ofinga po bino boyaka ofinga bagolwa bozala très danger bozaka très dangereux bagolwa soki kutu batu mususu babeta to chata kombo te ka soki kutu batu mususu bazobeta pourquoi pas wera son ya kobeta na arena. Pourquoi pas ouais en son aya na arena aya obeta concert. Boata na mbongo te. Oza même pas na mbongo oza même oza quand même na poto te. Mais pour nous soutenir ndeko na bino. Oza congolais star na bino ya mboka. Oko soutenir te mais oyeno ka na ba commentaire obandi ko finga bandeko nanga. Bomoni ba commentaire. Tala ba commentaire obatieli we ransom. Bomona ba commentaire tala. Ezana batu mususu baye, batu mususu ba encourager ye. Batu mususu ba encourager ye, ah le roi de la forêt en tout cas, courage, félicitations. Et eza métier na ye, ba wera ba métier na bango, eza musique. Ba métier na bango eza musique. Et ande mo biso to sa na ba YouTube awati. Tout ça là na ba YouTube. Ouera métier na eza musique, ouera salara na musique, ouera za musicien. Bino boko stopper ouera son kobeta. Boebi age papa wemba kufara na ona musique. Ba wendo kolosoy, boebi ba age na bona musique o bazaki nango ba komara nango. Boebi age ouera son. Boko stopper ouera son 6 point. O muso ayeko koma na photo na ye, oyo boza na tangela bino. Tika na yo bisalela. Tika na obisala sala po déjà aussi là na yo kala et puis bo pe sa fali poupa merci pour na ba concert ya poto fali aza musicien fali andule man esengeleka mutu mo aleka po nzele fungwama ezala bongo e ala bongo esengeleka mutu mo kwa leka po nzela efungwama fali a musicien. Sauf fallait leka ki na poto na yo arena beti afongoli nzela ba mission so bandukinde ya problème ite. Il y a problème ite. Et là non se bandaka na mutaliboso mutami bale mutakata ti mutasuka zala avec ngama. Kande ba fongoli arena Mama 2024 Gavker to Yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to salina solution yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker ko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ma papa to bosani blingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa to salina solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Nati mutasuka obeta pa kangisi yango ba commentaire akofinga wala na problème na we ratoni wala na problème na we les meilleurs de sa génération isa we ranson aza meilleur na génération na ye et puis musique ya we ratil lo ebetaka yo lo bana we ranson osila kala we rasila to lo bana we moko bango baloba yangi amasila e asila te ake mobembo we rasila rate yo lo bana biso ke musique ya génération bana lelo ba yebi yango na yebi musique ya we ranson te na bano babotama na époque we rate na époque fali na époque gaz mawete na époque kutu même ya nanyo ya bina filé ba yebi musique ya wera. So ebi musique ya wera to lobo motema mabe osali yango na kimotema mabe po lelo monde lelo bata mitema mabe bazé belé monde na biso lelo ba congolais mitema mabe e bata mit congolaza congola na motema ya mabe bokoyi ko imaginer te
tocho mona abande kona biso mibale Marian Tumba nande komo soki nana ngo bakutani kuna na Chine bakeso ba periki bakebunda poni mutema maba congolais lingi ndeko avancer te soko komi ko avancer ata bobota manjela moko te boyebani te muteme ye mabe ki mutema mabe koti puwa kumulinga bomo wane ya congolais wane za congolais mutema mabe congolais aza mama na mutema mabe muta lancer concert na ye yo monike na concert wana na ozala nanga te yo monike leka ta na ba commentaire so yo monike te olinga na owera son te leka ta na ba commentaire oleki nzela tenga linga na owera son tale na leka nanga ozapo leki ana besoin jemi na ote ba balinga kaye ba commenter ba yuare na batutu ba betango ezaka fali te fwa beta po atondisa kuna ba musicien belé baza soko tu papa na biso waze kwa na concert na poto boni fali pupa nandi boni yangi ya malheureux de la forêt botika wera ano na succès na ye yangi ya ma succès silité ana nzela mulai na mamba muziki bino botiki se muziki lelo ayebisi bino kalingatika toyebi génération bawera so totie ba jibe bawera ba kofi tabaza ebele na génération na bango mais na génération na bango mutaleka wera na succès azate na génération na bango muto atondisa koleka wera ate muto pena beta pena musique abeti masolo pena vanzi ate pena data concert wera ta data te pena data we batu sopan lo wambula ya wera son bino mo boyebi wera son tanga beta na ba shege bayaka wera son so bia beta stade de martyr lelo na ba shege na batu tu ala muta batu yo pekse ko beta musique ndeni congolais motema mabe partout congolais motema mabe tina ba commentaire congolais sala motema mabe boyo sa motema mabe tina ba commentaire yango bomoni lelo même ba théâtre congolais ezali sous malamu te poani bakota ba polémique bakota motema mabe to mona koto nani fali na faire kuna problème likola bani motema mabe ba congolais motema mabe ba congolais mutuna mutabotama na chance na ye babotama jour moko te bomoni ba musicien na biso so bomona na babotama jour moko te alors mutu na mutu ana chance na ye wera ana chance na ye ba kofi ba ana ba chance na bango ba jibe ba ana ba chance na bango ba jibe mpia na kutu ba beta kutu ba concert kala mais jibe so tie ba musique ba jibe zo tale ma so tie ba bologne ya mutu to yemba so tie ba musique ba jibe ba tutu bo yemba e boni na wera son bolo ba mambo bo maîtriser te wana kanda poto koma na poto te alotika na ya kanalo ba pona ibike na concert a wera son na ozala te ya kitoko te c'est méchant oza na concert gloire à Dieu oza na concert tika bato ba oza na concert ba kende concert yo moniko ko ya concert problème ezate soko ko ya te tika bato ba oza na concert ba kende concert tika bato boza na concert bakende concert yo redécourager bato par rapport à nini osombela mutu billet au salelo komoko to décourager bato par rapport à nini alors bandeko tout obolingaka yangi ama de la forêt rendez-vous ezaka moko le 15 février alors zo photo ka wana ongia matie atena na ni na page na ya Facebook ou ransom photo batie pona kosala pub pona nini ya concert oza muto lingaka we ransom partager photo wana partout
oza moto olingaka le roi de la forêt, partagez photo wana partout, tindela bandeko tout photo wana batala, partagez yango penza partout. Nzamba opambolo pona kosala promotion ya papa na biso Uwe Ranson ya Ngiama de la forêt. Alors rendez-vous ezara moko na Grand Paris Arena. Alors tokutana kuna biso nyonso bato to soutenir musique, bato to lingara Uwe Ranson to kende ko savourer elongo na papa na biso ya Ngiama de la forêt. Alors merci na batutu obulinga Ursule Botelwa TV, sezambala no liboso okoti na chaîne na biso, ou s'abonner, ou commenter, ou liker, ou partager nzambalola ako pambola yo. Alors bande konanga rendez-vous eza le 26 pona kokekota la ba na biso ya borfele na ba veuve kande to sala raboyebi to yela bino ba vidéo. Alors pona bato ba contribuaka toko kita kuna le 26. Ozana besoin contribuer, ozana besoin contribution na ekota ko hésiter te nzambalola ko pambola to sunga ba veuve to sunga ba orphelin ba yebande ba ko fêter et ozala malam ozo fêter na bana na yo kanisa pe bana wana bazana baboti te. Contactez biso na numéro na biso eza wana, nzambe ako pambola yo. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.